MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi ça va, grâce à Dieu. Les amis, Sangoyaliwa, il y a Louison Ilanga, c'est Megi National, Kakena Matoi. Je crois réseaux sociaux à Koningana, Boye, Bitope Boza au courant. Et tout a commencé hier la nuit, et vers 23h. Il y a Angleterre, donc minuit en France. Namoni ba poste na Facebook. Nous boye bi ba toi réseaux sociaux, ba influenceurs, ba blogueurs, ba tiktokers, tous à la follow. En tout cas, avant minuit on ne dort pas. À la recherche et en matière. Bandeko namoni na ba page ba Facebook partout. Lui ont confié en vie oh. Batumsu na ba commentaire bazo seka babite eza poisson d'avril to comprendre bien na bino. Na bi OK na kota na TikTok. Ta on a koti na TikTok na beti Louison. Na moni ba live ba na déjà au salema. Et na landi quelques vidéos. Il y a bande commission bazo confirmer que te eza poisson d'avril te akufi ya solo. Ni au moins le bino na auto solo na mwasi na ye. Eza que la dame azaina ba fungola ya ndako ya Louison. Tant ya ye a fungoli a kuti Louison na kiti azaki inerte ne a bengi ba pompier malheureusement tant ba sali constat ba remarquer que a kufaki déjà depuis kala ça faisait déjà des heures que a saki crise et a kufaki panique batumsu bazondima te. Et bien en tout cas baboya ki yango penza bato belé baboya ki yango malgré ça. Pourquoi? Simplement parce que bato belé basola gina Louison hier, allez-y comprendre, à Koufi lobby hier bato basola gina ye juste avant ça la crise. Na moni vidéo moya ya ana tombo gina otombo ka lobby na yebi ke boko ça na obenga Louison na ozo été so na jue na ko finge mabe na ko finga après na bloqué parce que na linga ba blague ezanga tina te. Mais il y a plus ou moins 45 minutes passées avant de enregistrer vidéo. Oyo, na moni ya na posté vidéo na continuer azolela, ça vraiment inconsolable. Donc Louison a koufi à solo. Bandeko, elenge mobali boye moins de 40 ans, mobali kitoko boye bandeko botala. Abilité, il est en bonne santé, en forme. Pendant que ngano tozo solo là. Tozoloba azata entre ciel et terre. Donc mincho Louison à la morgue. Mais à autant sala ba émission na ye na habité combien de jours passés, batumsu ba soleil na hier avant akufa, imaginez. Combien réaliser combien cette vie ne nous appartient pas. Bible zoloba l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Anytime. Osutu kabo neti clin d'œil. Ozate. En tout cas, personnellement, na tiré ba leçon ebele, pe na lina ka na meka ko benda matoi. To pe ko conseiller côté ya, ko solo la ndenge to mesana. À chaque fois likambo ezali to ya kaka. To lekana ko prodige, close this door please. Ko solo la ba yike ko expliquer mokili, ko expliquer bandeko ke et vi o ezala ya bisote. Moni ba lolendo belo sala rawana. Hein? Rola lola mukite. Surtout bato barando, bato penza onga na lingina ya ko solo la. To pe ko lobela bato barando. Bato basali ba live hier sur Liwa Louison. Ya oka moeza ke parmi bango et belé de son vivant babanda ko yoka na Louison te. Babanda ko finga Louison miko nyonso. Parce que bazalaka na barando na bango entre bango. Mais bizarrement basali pe ba live bache bilongi ya mawa, bache bilongi ya mawa, bache bilongi ya regret. To benga oni.
to benga nini bino mo bo pesa kombo to pe bino mo bo loba so to benga nini. C'est ça. Eza pas ces amars. Nazo landaka ane bandeko ba osa ba émission bat bazo silika bat bazo finga ba proche na ye ba pire ye bat bana ko linga ka ye bazo meka ko expliquer. Selon ba on balobi nini. Louison déprimé. Depuis un moment, les frères vivaient les régés. Suite ya boyebi sextape na ye. Plus ou moins 3 ans passés. Vidéo à Louison et tambola na réseaux sociaux awa. Bazo miele mabele pa moninga mobali. Na vite so bandeko pour se rappeler certainement. Ah, tozo expliquer kaka, tozo expliquer ezate que non. Tozo ya kotangele mabunga tete parce que a comme frère ndeko. Nzamba tala passer na biso tata la présent na biso. Tango vidéo a fuité et apparemment ndeko kotara en conflit avec sa famille. Bandeko belé na famille na ba rejeta ka eto quand même il paraîtrait son frère à Betaray. Grand frère na Betaray so liko fiso ka zipre so imbata liko la vidéo wana. À partir à wana bandeko le frère comment ko vivre régé par les membres de sa famille na ba massa misusu na bandeko misusu to beta masolo wana te mais to so me ko expliquer et c'est ces régés là nde mutu et memara ndeko na kati ya solitude. Si tu as monnaie des fois dans les réseaux sociaux, c'était une façon. Et peut-être il y a qu'on se défouler, qu'on meka qu'on bosse en atopé, qu'on luka peut-être qu'on tcha sourire tout ça, mais abana ko vivre cauchemar. Nane to mona illusion combiner ko sambela. Illusion comme qui frère a commis peine à moi si. Malgré ça, il vivait des réalités, il était face. Il y a makambo oyo en tout cas banaye vraiment ko lelisaye tango banaye ko zalaye moko ndenge toyoki ba insulte bino bobi monda rando entre bango bandeko boyebi bandeko banda ko finga allusion na réseaux sociaux bino boyebi bango bien. Bana ko finga na ekeye zongi même Mathieu Kiti entre autres ba Patrick et autres balobi bandeko poa ya babiloko wana nyonso surménage muto sali ke lelo Louison akata bande wana ngai ezala yango te nalina lobin. Vous qui vivez dans des conflits, bato barando, tout le monde a bato ba finga na ba réseaux sociaux, live, ya mama na yo, ya tata na yo, et que zongi mate ki tu yokutuboy. Non, posez-moi une question. Si c'était toi, à la place de Louison, normalement, il faut bato ba banako réaliser yangwana. Surtout bino bolingi kimiate. Et le ballon au Nigeria, I want problem, I don't want a peace. Si c'était toi à la place de Louison, on a minitio, on goza wapi. C'est ça. Bible zoloba, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Parce que c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Cela veut dire, au moniteur Moutoualali, il y a un moment de réflexion. Louison habilité. Azaki en bonne santé. Bat bazalane micronio so balobi azalaki bien. Avant na kita sali crise a kufiake. Ya so yazaki yo. C'est ça. Pour dire quoi? Ndeko mwasi ndeko mobali. Barando, banini, sap. Yana ona tinate. C'est une importance te. Ekotika la un jour. Mukolo pema lelo so le biazo pema yaya atoza muto matata ata oza matata mponyo atoza nani au résister au résister. Et n'oublie pas qu'après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre. So ozaki na yeso bana ko banga nzambe okene sika repos. Mais si c'est pas le cas,
Et ça, bah, âme, nyonso te reposera en paix. Oh, repose en paix. Oh, paix, ton âme. So, ça y est, mouto, ya boulou yeke. Ya pelengendu. Bisiko okende, boulou yeke na boulou yeke. Pour ton information, c'est ce que la Bible nous dit. Er yango yaya, luka kimia na mutu nyonso. Et la famille, salut, certainement vous allez bien. Moi, tout doucement. Nabandai ko lobela sirliwa ya Louison. Et bandeko bomoni tangu liwa to mawa ya batu oyo baibani star personnage public artiste nini yo bamawa ya batu wana ezalaka interpellation ya kosakana te. Parce que bino boyebi mutu oyo to lobaka star mutu aza star déjà les faire aux la star et ça là que batu ba monaka to pe bazwa ke lokola mutu nyonso te. OK, on dira aza spécial, on dira aza super, on dira aza sikoyo ce qui est arrivé que mutu wana kufi eza eloko oyo il faut mutu avanda réaliser que soki kutu yé malgré ce qu'il était azate et bon nga oyo ta mususu kutu mutu ayebi nenga te to na lobi te ko za important mais certainement non se faire comprendre na bato yo ba maele bon moi ba mawane te ba mari misamo ya ba mawa moko etika batu na ba qu'est-ce que c'est kutu te ba mawa wa ezala ke bon ndima te ke mutu akufi ti ba tiena libulu bo mone soutenir bo bandi ko ndima siko ils ont une interpellation au saranate. Yango bomoni tant bomona ba prophète bayaka. Oh na moni liwa ya Kofi, na moni liwa ya Songolo, na moyo rabato ya bino bomona ka ba liwa ya ba artiste, ya ba star, ya ba passer bon ba mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bon peut-être ma professionnel le bélan prochainement. Non, le bilan prochainement parce que ma réseau sera moins ébélé. Nous avons ça là que après si mon seul a un message que mon toit n'a pas son micro ébélé. Mon tour la confite que mon ségaté. Si cette personne donnait sa vie à Jésus, vous voyez combien de personnes va au bika? Parce que l'angela naïe. Vous voyez masse full combien oyo ya entraîné. O bandi makai, o bayo karai. O balanda musique naïe. Nakangi parenthèse. Na bandero loba. Ba mawa ya boye, ils ont ba interpellation. Parce que même jusque là ba tobela ba ndi matin de moi comme un box le bikanda mo mekana holandela bien. On dira Koufi n'a été té, Louison Koufi. Louison n'est plus. Azar Koufa. Na bandero loba. Bato barando e bato ba vous qui vivez en conflit. Mikolo nyonso ba live ya mafinge ke ezongi ya tata na yo ya mama na yo ya poko na yo ya mwana na yo bino bo finga na ba malformation ya batu bino bo finga na ba maladie ya batu yango aza na sida yango ba viola yango ba biloko wana na ebite tambo sala kango bomilobelaka nini parce que après tout bois bateau on peut tromper tout le monde baloba mais conscience na yo ko sangote au fingi au lobby ambasalité au fingi au lobby aussi après aussi les cas après qu'on enregistre vidéo après qu'on mata live après au vanda eta moto ya mo vandi ba maman to sala ezongela biso bomilobelaka nini c'est ça ya bomoni non le bana ndeko mo zolanda ngai donne ta vie à Jésus et rassure tous en relation bien en Zambie otamba na obanga ya motuya PS mweza ke Louison akoma na mwana Nzambe ba vidéo belé so bokoti na TikTok bobeti komona bomona ba vidéo Louison zo bina na église bomona vidéo Louison zo teya Louison akoma na frère comment on est chrétien ta musupe ya Nzamba talaka habite na zo na ngaya ya opeme peut-être lobby, on ne sait jamais.
mabe mo bana kozela ye to pe réclamation baluka bazongisa ye na bavi moko boye to na bavi azali nango kala nzambe adeside azwa molimo na ye biso oza banani mpo topekisa nzambe to mpe toloba na ye ke non te sikoyo te. C'est ça. Donc ce qui veut dire yaya ye milengelaka ye ezalaka après parce que oyebi ngonga to oyebi mokolo te biso azali koko te kala toyeba ye mpo moto akufa ifo akóma na 50 na 100 soki na 80 ans 70 ans machin lelo oyoki mpe su te. Est-ce que atiki ata mwana na ndimi te soki mpenza atiki ata mwana te en tout cas osala pasi soki atiki ata maki na ata zemi ozala bien batalaka totalaka ata louison na mwana na ye mais soki atiki mwana te atiki mpe ata maki te en tout cas ozala pasi. C'est ça. Bandeko réseaux sociaux bozomona c'est vrai mambo eza ebele na réseaux sociaux mutu na mutu akota réseaux sociaux na baraison na ye mais ce que vous devez savoir mpona bato ebele réseaux sociaux oyo ezalaka kisi mpona bango. Ah oui, le fait ka azoya sa ba live ba followers na ye bazoseka le fait ka oka poster moi vidéo bato bazokoma baokomante baokoma bikomela azo répondre bato ebele baovivre na basolitude bato ebele baovivre na ba réalité moko oyo moya koloba ngo eza te entre les quatre murs na bandako na bango yango bomona bato mosusu bakoma babibina na ba réseaux sociaux yango mona bato mosusu bakoma babiloba babilobela na ba réseaux sociaux. Donc bokondanaka mpenza trop te to mpe bozalaka mbango akojugeaka te parce que chacun vit ses réalités o yana bamisusu oyo réseaux sociaux te ta mosu ndasi akufa yana mama moko ya tunisienne aa mokolo ya bato bakoyeba ye mama moko ya mondibu algérienne ou tunisienne je crois algérienne aza na grand compte na tiktok bato ebele bakoyeba ye asalaka balive na ye baémission kaka ya mama moka ya social aa mokolo ya ba 3e âge. Une fois j'étais de passage na Koutia Lobby et là au fond lisaka TikTok et ça ennui elle s'ennuyait tellement nda lobaki ok akota na TikTok afungola TikTok akompe o créer ba contenu akoma na compte monene ayaka sala osa ba live ne bat bazo landa bazo solo la zo poster ba blog ne ba c'est ça bato msubo mona ba komba ba bina na ba TikTok o surtout a craquer libala ezo yate lobby et ça c'était des jours parce que autant en moi si moko ayeba ni personne atangi kombone ah c'est bon problème pas ça ma fille ezate todo seka to tonga mais ya zuka libala ta zuina te ah to banjo seka na ex na emo boy ah bisinga ka ko bina ba TikTok par exemple yana ba to mususu aye awa ba soki nini ba problème nini naza na soki maladi soki loko nini docteur ayebisa ke kutunde zana yo bika sote aza soki na mikumba nini soki makambo nini ayaka omani mutu akobina na ba TikTok akoma na ye mutu ya koyembaka ya kosala so ba biloko ni mo ba délire na ye ezo défouler aotanga ba commentaire bato bazoseka ba réseaux sociaux bozomona mais ngana o conseiller yo pona chite mambo lobeze ebele mengongeza muke toyoki nde nini ndeko akotaka na solitude likolo ya rejet toyoki nde nini ndeko à cause ya ba réalité moko ekomelaka ye quelquefois le malheur est bon ta mosusu ya te sala apeka pe sa vine na yeso po atali likolo atali se amoni ta otale aokende pa yanani nde aye komisika na makolo ya yeso ya onga pe na oloba nozolanda nga yaya dans ta vie Jésus tu ne perdras rien na loba na batu na rasira batu so ndimeli so oko perdre eloko te ndimela ngai biso ba to pesa ba vina biso na yesu to perdre eloko te au contraire to bénéficiaire na mambo ebele o mo ko expliquer ezate pesa vina ona yesu ndeko na ngai et rassure-toi ozotambola na kobanga nzambe na kotosa ye na kolinga ye pe na kosalela ye ozale sengo tolobi te ke soki moto akomi na yesu nde pase koya te to ba problème kozala te mais le fait que tu as Christ la paix est garantie ya omoni sur le bas je vous donne ma paix non comme le monde donne le fait kozala yesu ata so elo ozoluka na ozuna note ndamba obatela motema na yo ebele bakati bilamba yaya ebele pona ozanga yesu base retourner na hôpital bato maboma ebele bakutana ba makama ndenge na ndenge mais mingi ba l'équipe banzela wana eloko bateli épargné parce qu'azali na yesu
bandeko na nga nous autres soki Yesu te tamso nde toyebani te bomoni kande bosepelaka na la gardien du temple grande dame bondimela ngai soki Yesu te nde toyebana te nde tomonana te ok totraverse biso be na bibale oyo kwa komema biso bakundi biso pe tokei mais tellement nzamba amalamu mbote bandeko ba bolingo kaka ndenge ezalaka soki likambo to actualité chaque jour ekeye ezongi neti olizwa kufa elobi en tout cas to s'attendre na makambo alors balive ezosalema balobi lizwa mibomi nini azalaki sujet akomaki sujet ya chantage ou encore une personne un homme marié ou bazalaki ne na relation abandaki ko harceler ye apesa 3000 sinon te akozangisa ye kimia akosala chantage akopublier le alors Louison supportaki te amekaki ko se confier na ka ndenge ezalaka ya moto azangaka moto na ye te toza boye tozalaka boye eza na bamakambo mosusu ya mabe okosala tokozala na likambo moko boye ata eza grave ndenge nini ozala ata mosusu na moto moko oyo ya confiance osolo na ye ke non ndeko otana na problème alors Louison ayi a se confier na moto moko oyo amekaki koexplike abandaki kolela alobi akosupporte te komona surtout soki akanisi makambo ekomelaki tour ya liboso boyebi ntango azalaki sujet ya moquerie par rapport ya bavideo na yo ebimaka wana ya caractère S alors baya kosupporte komona eloko wana te akokoka te et la personne aza soki homme marié nde moto abandaki koloba so mpe abandaki alakaki abandaki kokanela ye bon sa femme balobi sa femme était présente ntango azokosolola na ndeko wana namoni na bacommentaire bato mosusu balobi ke mobali yango so mpe aza homme marié azalaka so mpe na afrique ayaki poto basalema papa na mama bango mibale bazwi baimage nalobi en tout cas franchement nayebaka te ezaka mvoûtement eza sorcellerie en fait c'est compliqué c'est vraiment compliqué surtout que oyeki basi bapiblia yo et bizarrement on continue kaka na délire to sentiment bon nayebi te ezaka kuita masanga je ne sais pas nayebi te c'est vraiment compliqué donc moi si na ye ayebi makambo oyo azolela oyo azoloba wa et apparemment c'est aza proche boyoka nanu boyoka nanu parce que bato mosusu bayokanisanga nde mono azocreye makambo bango kocreye boyoka nanu po balobi ke bakutaki bakisi na mesa place oyo akufelaki balobi bakutaki bakisi na mesa boyoka nde ndeko mwasi oyo azoexplike soki te bofanda na ntongo midi pokwa bolongolaki esengo na motema si réellement bakuti bakisi na mesa na mosusu moto abandaki komenase apiblie susu alobaki aza na bamenase mikolo oyo mais personne qui suffit on va voler la explication normale te maman directement il te dit Nicolas Bossololi Chris abi Chris alobina okokasu te namona so eloko mosusu ebima Louison ayebisaki natekono esengo eza susu te natuni bazomenase yo abi bazomenase yo abilanga boyeba wapi ozotikanga kaka bongo nabisi te tokanaki ozosala libala mpona ya te natika oyo naza na nani alobi Chris eloko wana banda basalanga bongo nakoka susu te surtout nakota signature na ignorance nayebaka te mais kaka Rosette moto asolinga namoni kaka Rosette mokili eza mabe Rosette moto amati live ekresi bango nyonso babosani nga moto nyonso ozwa problème na bade akokende azalaki na mwasi na ye jour abelaki nga azalaka na mwasi na ye
apresente nga lobi osiye yokala tozoya libala nzambe me namoni moto oyo bande kolobela pibie kolela ete baplisaki azalaka sona esengo te. Ah bon oyoki alobi mutu o Louison bandaki kolobela mais fallait kotanga komba mutu yango ti bon certainement atangaki après parce que video eza ya ndambo mutu o Louison bandaki kolobela ke aza komenace po asali bachantage la personne a publié pe liwa ya Louison wana mokili o makambo siko yo mutu akufi likolo na yo oyo pe kopublier aka basambaka na mowei te mais nayebi te soki eza bakisi yango ameli ndenge balobi wana pardon bafrançais baloba le ridicule ne tue pas tala so oza moto ya buzoba là je parle à tout le monde oa moto ya buzoba to mpe oa moto ya bambeba biso nyonso etanki me tozala na bafaiblesse etant bato ya mokili toza na bafaiblesse même moi qui vous parle naza mpe na bafaiblesse na ngai ok soki bafaiblesse na yo buzoba na yo bambeba na yo baerreur na yo ebimi na miso ya bato epe soka mayele te epe soka mayele oyeba nini osala lobi nini osala te siko tu vas mettre fin à ta vinette na minute oyo nde bazoloba na soki eza bongo soki eza kameli bakisi komela olongo na mokili ya bato wana nyokanisi sani ozwi kimia yango na ntango nasaki video ya liboso na biso ya bino keno eza bato nyonso te bakendaka mpe bakendaka kuko so mpe korepose ya mpe c'est pas tout le monde qui repose en paix neti mutu o amibomi tu vas pas te reposer en paix pas du tout Bible zoloba mukolo pe mezaka nzambe nzambe atina na mokili na tina dotoyaka na mokili te de nous-mêmes ke bisika towutaka soki kote nini wana odeside okenga na koke na mokili ya bato non eza nzambe nde mutu apermetaka na nzela papa na mama oya na mokili ya bato sikoso nzambe apermettre oyo na mokili ya bato eza na tina David azoloba depuis na libumu ya mama oyebaki deja mikolo na ngai na se na moi ezaki deja ya kotanga tango oyo na mokili ya bato ndeko mwasi ndeko mobali yebaka oyo na volonté na yo te donc ndenge ozala tu ne dépends pas de toi. Tu ne vis pas pour toi, malheureusement, tu vas te bangote. Sur ce, mukolo osala erreur o ote vie, to pe o mettre fin na vie na yo, eba ke o soit problème na mukolo vie. Ah oui. Yaya fungola lito yo kangai. Ata passe yango ya ndenge nini, ata son yango ya ndenge nini komi boma te. To pe ko meka osa erreur wana te, o mi boma. Mutu moko ta mi boma amona nzambe, o mona nzambe te. O ko mona nzambe te. On a droit comme bomate yango moni même na l'état ezala condamnable soko luki omi boma et que est raté ba moni yo ozu par exemple singa o tie caméra o lingo mi diembika et raté o kufite to ke na autoroute o luki omi buaka et raté to ba ko secourir yo ba ko kamba o chona boloko ba ko chona prison o kota penza boloko. Même la loi ya l'état est condamnable au koki komi bomate. Combien la mission nzambe. Donc ndeko zo kangai. Na ebi ke vie na ba pression, vie na ba réalité, vie za na maambo na yango. Mais ko sala kerrer o ante ya komi boma. Tanto ebi sa ba to wa ke ba ja ba mitaka la wana ya ba ko publier e bomaka. Ba to belé ba mi boma ponango. Mais tellement les gens sont na ebi tendenge nini. Bango esala bango esengo siko bandi sa muninga chantage ti ya mibomi e oyoki personne te oyo ko publier attends oyo ko beta lisola liwana ya kufi wasi ko tika na kimia ndingo tika liwana pourquoi ko miboma Louison toi aussi pourquoi ko miboma mbali boso muto ka soni na mokili to mbali boso ba publier muto video ne muto liboso mutakala kutonde mona na pede mona na ngote ba kutu ba mitakala sambwa ba ngondo pendo santé ngondo netu ba vie na ngamboma amiboma ba mitaka kuta bilongi mabe neta ba ya ba benite sambwa awa amiboma ye kutuka ba publier na tongo na pokwa saila
Comment est nani? Moi, show. Comment est nani? Soki Jaël, soki nani? Ba publié na 55, na 56, ça sali live. Ce qu'on y a commis bon pour la nini. Pose à deux fois des. Mais ba ebele bazo ko wasime ki deux fois des. Awa. Y'a pas si hein. Mon kilibanga. La famille na uti na live ya danono. Mambo eza minene. Je crois na vidéo oyo uti ko leka na tshela ibino nini. Na betela ibino voice moi sur bande ko lela na live. Azo expliquer lobi ke moko ya batu bande ko harceler Louison, bizarrement il pas publié liwa Louison et puis azo lela makasi. Le cœur de l'homme, dit la Bible, est tortillé, méchant. Dédécis tout qui peut le connaître. Selon Dan, on a expliqué, boy. Ba vidéo à Louison, où est fouitara, boy. Naza moukoussé, hein. Ba vidéo à Louison, où est fouitaka. Il y en avait deux. Où est bimaki, ezaki, où est non, mais la Louison m'a belle. Mais ezaki na yami balé mosusu. Babana on démarrer moteur. OK? Bo mikolo tozo comprendre. Babana on nikaye. Sikoyo. Babimisaka o bana mele mabele. Nani mutu mutu abimisa ki onza Mervin. Mutu abana mela mabele mutu atindela ki. Empire du mal. Ekiri na bango, bazui yango, bandi ko sale chantage. Et là on y est collègue. Tant vidéo ane bimi je crois na betela ibino na ba émission ya miliboso ya mi balé je crois on a salaki vidéo pardon ya mi balé na salaki. Et on a mega ko expliquer bino ba raison na balé pourquoi na betela ibino li solo ya chantage topé ya motakalisation ya Louison. Alors grand frère à Louison akenda ko beta Louison et pas na je crois na mentionné là ibino ango. Ezaki penza ezaki mbata karate topé li ko faisait penza nkuba. Grand frère à Louison akenda ko beta Louison na ndako na ye. Tango azo beta Louison ba voisin bazaki alerté ba benga mbila. Tango mbila ye bakangi ya na Louison. Bakenda ko samba bino boyebi mondele. Coup baloba nini? Coup volontaire blessure, tout ça est infraction condamnable. Tango bake ko samba ba botoli ya na Louison Mukanda. Parce que likambo ki des fois de mundele ba sa na ngote discrimination. Wana doit ko finga des fois d'été aux alentours ko harceler te pona na état major na ye. Ba ba benga orientation sexuelle, désorientation wana ya kindoki, ba ngo epela la bango eza normal. Ba botola grand frère ya Louison Mukanda. Et il fallait qu'il dédommager Louison chaque mois foutera 300 € na évité pendant combien de temps. Des familles à Louison tant ba yoke loko wana ba prendre loko wana ndeko na komi sans papier likolo na yo ya buzobo yo kende ko sala des familles et abandonna ka Louison. Louison vivait seule. Akoka au supporter choc wana te na Sony nde loko sala kendeko akoma ko sambela na ye. Comment côté ya comment aucune église vous avez ba vidéo tout ça malgré ça na famille bazaika distant et salike bandoki ya bana basi wana batangi bakombo bakombo etanga mikuna ngaite balobi boy Rosette Mervin Mutaliboso na beauté divine babana ko harceler Louison apesa mbongo babana ko komela na ba faux compte que non toza na vidéo na yo bazo beto magoda les pauvres vraiment ouais mes frères yo si on dimela ki yeso ya on a profité kana lo bana mutu mo zo landanga ti au son de ma voix ozara na vie ya mabe otiki omolanda nzela ya nzambe yaya Paul alo ba rien ne me séparer de ton amour. Ata ba yo zongi selo passé na yo. Ba ko rappeler au passé na yo po ba zongi so na mabe. Loba na bango comme nouvelle créature. Et le royal ngara loba, c'est vrai batnyo so ba ndenge moko te hein. Batnyo so ba na cardio te o.
yango moni aloba ya ko supporter sous humiliation ta ko supporter sous choc ami balete mais eloko ezali nango simple so balinga bapublier na bango ozana monoko lingo se justifier alinga ya alobi ke non bandeko video bozomona eza kaka oyo ya liboso boyebaka wana nga na tikala nga mabe na koma kosambela pauvre mawayen le pauvre akokaki choc wana te bizarrement akufi botala bakombo na tangeli bino je crois bomona ba video nde bakolela na ba nini nzambe okindoki tana ebisa bino sur les réseaux il y a des sorciers sur TikTok il y a des sorciers bino bomona mutu apesaka ba conseil aza nani oyo aza nini aza coach aza na misala mabe aza ndoki aya nde ko envoûter bino boye barate bota niveau harcèlement ti mutu mibomi mais aye ko publier aye ko beta lisolo pour alela koleka batu nyonso nzoka nde yona yango balobaka ndoki soka bomi mutu alela koleka batu nyonso ya bomoni yango bondimi mambo ngo eza solo bondimi ngo ya mambo solo bomonde mwana mwasi wana zolela bomonde mwana mwasi wana zolela ba video komo netanga mikuna balobi aza parmi bat banda ko harceler abandi batubela ye moko abandi batubela kutu na enregistraka ye avant dimela Yesu ayeko pocha ko poster voice enregistrement ou enregistraka yesu ko po anini o enregistraka po anini ya mawe muta kufia ke ya ozonga sute botika na condamnation à vie ekolongwa te na mitema na mitu na bino mawa bobomi mutu balobi Louison atiki lettre avant kufa ya mamunenge bandaki na ndenge memie ti na liwa parce que il pressentait que arobika soute arovivre te bo bato musu bazolo beza tension muto bomie akoka ko supporter choc wana te après sentai kazo kufa yango akomi lettre akomi bakombo ya babato wana nyonso na ebite famille na ye bazozela nini pourquoi bazobomba lettre boya ko publier bo pesa biso lettre famille to tanga lettre boya la biso lettre wana mwasi na ye bon certainement ye amuto liboso amona ye lettre wana certainement balobi atiki lettre atangi bakombo bandoki wana nyonso Mervine ye toi na biso batu toi na biso na mabe mais babiloko bino bosala koyo mais franchement c'est grave hein? Balobi Mervine beauté divine na Rosette et puis bana basi bana ya basi batu musu balobi na Patrick Paza na kati ya mamingi eza pasi likolo mbongo boko no malimene ko traumatiser mutu tina niveau bombomisa mutu oh là là mais c'est grave hein c'est grave yende mutu a supporter ta cyber ta ke okufa sia na lubite ke ngande na za soki nini mais pardon le kamongo ninyo bande ko eza mawa a passé ya réseaux sociaux so ngomi komisa mutu réseaux sociaux rassure-toi que wana ba nerf rassure-toi que wana cardio rassure-toi que wana motema ya wana bapanzi wana pema ozana mutu réseaux sociaux les pauvres il est parti netije mutu akufia ke balobi mwasi na tikali na zemi nde tozokaka na musika de mutu liboso amoni lettre ezaye yene mutu akobisa biso mamoni eza na lettre bon de toutes les façons autopsie kosalema autopsie kobima bango bakodétermine so ezaka amelaki bakisi autopsie kodétermine ke Louison amelaki bakisi amibomaki so mpe eza bakisi te autopsie kodétermine bakoloba ke non eza tension en tout cas j'ai pris les seigneurs ezala bakisi te so ezala pression tension mutu bomi qu'il repose en paix ezaka ke aza mutu akoka kosupporter choc te les pauvres balobi ke effectivement akoma yene kosambela mwana bato atika ye na ye bavi wana do video babanda kolinga kosele chantage eza kaka oyo ya kala ya na VD oyo babimisaka moko et puis oyo mosusu wana en tout cas tambola mokili mona makambo tant toyebisaka bino ke makambo bamitakala oyo ekobomisa bato pasi ya mawa
ata bino moko. Yaya, so bat ba rappeler au passé na yo. Lo ba ke passé, ba si ba trempa on a makila Yesu. Na linganje momo li forodicel ayemba Satan. Vede-moi, vede ma vie, mais il l'aura pas. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse,
plein de sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.